lokumu pe masanzo lezonga na kolo na biso po na poko poko kitoko ya pesi biso nikotanga likoyi moko monene oyo ezali na mokanda na Esaïe 66 kobanda na verset ya yambo. Esaïe 66 les deux premiers versets. Yawe alobi boye: likolo ezali kiti na ngai ya bokonzi, pe mabele ezali esika na ngai ya kotia makolo. Ndako ya ndenge nini bokoki kotongela ngai? Esika nini bolingi ngai na ya kofanda? Biloko nyonso oyo bozali komona ezali ngai moto na sala yango. Nyonso wana ezali ya ngai. Ngai Yawe moto nalobi boye. Kasi bato basepelisaka ngai ezali nde moto akelela, moto ya mawa, moto oyo ayokaka maloba na ngai na kobanga nyonso. Ti awa oyo ezali liloba moko ya bule ya nkolo. Biso toyoki awa o makambo ezali na motu ya munene. Posa na ngai ezali lelo ete Nzambe apesa biso motema moko vraiment ya komikitisa pe oyo ebukani. Yango nde ezali oyo nkolo alingi. Yango pe ezali kosepelisa ye. Wazali kotambola na lufundo ya kokweya. Nzambe azali kotala ba oyo bamikitisi pe bango babukami na mitema pe bazali kobuka na liboso ya liloba na ye. Ba oyo bazali komikitisa liboso ya liloba na ye. Na tango na biso ezali pasi komona bato oyo bazali kobika liloba na bazali na limemia liboso na liloba na Nzambe. Bango bazali kozwa liloba na Nzambe lokola bango bazali koyoka yango pe bazali kosala bango balingi. Kasi moko na moko ye akobuka oyo ye akoni, yango nde elobi ba Biblia. Eza pe lisusu na bato o bango bazali kopesa limemia na liloba ya nkolo pone te bayebe ete liloba na Nzambe yango ezali solo pe yango ezali koumela seko na seko. Wana mabele ekoleka me liloba na Nzambe yango ekoumela seko na seko. Tokoka kopusa na liboso na ye na komikitisa pe na motema ebukani. Tokoka kotelema po tokoka kobondela biso nyonso lisanga. Nzambe moyenge beni. Toye liboso na yo lokola biso tozali nkolo. Pe topesi yo matoni mpo na ngolu. O biso tozwiti na tango oyo. Pone te tokoka kovanda na esika oyo. Pe tokoka kosangana lisusu na tango oyo. Pe tokoka kokanisa liloba na yo. Tokoka pe konetola malomba na biso liboso na yo pe kopesa yo matondi. Yo oyo ozali kodonda kuna na nkembo. Epe oyo ezali likolo mabele ezali etambe na yo. Pe na nzela liloba no ya nguya nyonso ezali na biso. Totelemi tomboli miso na biso epai na yo po toyebe ete liloba na yo ekoleka te. Pe nyonso yo lobi yango ekokisama. Pe tina suka pe na libela yango ekozala. Elaka nyonso ezali iyo pe amen. Oyo laki biso yo okokisi yango kuna na likolo pe na se. Kolo ata yo lobi yo zali na ba oyo bazali bamikitisi na liboso na liloba na yo. Biso tozali kobondela yo, pesa biso mitema oyo ezali nkolo ya komikitisa. Na tinete biso tokoka kozala na bobangi liboso na liloba na yo pe tango tozali kotanga yango. Kolo tikete liloba na yo ezala tango nyonso oyo ekangami na mitema na biso. Biso tokoka kondima yango.
Pe tokoka kotalela yango lokola batata na biso basalaki na ebandeli. Tika te ngolu ezalaki na baoyo bandimi ya kala ezala pe likolo na biso, zala kati na biso lelo oyo, pe yo opambola biso solola na biso Nzambe moyenge beni. Pambola bana na yo nyonso, tika ete bisika nyonso na mabota nyonso, bisika nyonso bokamba na yo ezala na lola. Pesa te ngolu na yo ekoka komonana pe na baoyo nyonso bazali kobela. Pune to yo zali munganga munene, biso zali na elikya na biso epai na yo, pe toyebi ete yo zali kobikisa pe okomema nyonso na ndenge moko ya malamu. Lokumu mpe masanzolo eza na mboka no mosantu, solo na biso lisusu nkolo na pokwa oyo, pe tozongiseli yo mpona poso oyo pe lilobano na nguya nyonso biso toyoki. Tika ete biso tobika na yo Nzambe na bomoi. Pambola libota na yo nasengi yo lisusu nkolo, na kombo oyo na buli, kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Tokoki kofanda. Lokumu pe masanzelo ezonga na nkolo. Nazosenga bino oyo amoni ete akoki koya liboso apusana. Ebongi ete biso nyonso tu tovandi, pe tozali kozongisa matondi epai na Nzambe na ngolu apesi biso tokoka kosangana awa pe toyoka liloba na ye, pe tokoka kozala na bomoko na ye, pe tolobi iyo na liloba na ye. Ekozala lisusu malamu koleka soki ntango nyonso biso tozali kotutana na mitema na biso ntango liloba ezali kopesamela biso. Pe wana tozali komona lokola soki nkolo azalaki ye moko liboso na biso, pe ye moko azali kosolola na biso na pwasa, pe azali kosolola na biso ye mei. Wana ekozala ndenge nini biso koki kosala soki biso tozali koyoka oyo biso tozali kotanga na liloba na bule, toyoki yango mbala moko kouta na munoko na ye. Soki ezalaki lolenge wana mutuna nange ezalaki kozala ete biso tolingai tomona yango toyamba yango na ndenge nini. Yango nde ebongi ezala kotalelaka liloba molimo na Nzambe. Liloba ebongi na biso emonisela biso, pe ezala pembeni na biso, ezala oyo eza na bomoi pe na nguya makasi. Wana biso tozali liboso na Nzambe, pe biso tokoka kokotisama vraiment na katikati na yango, pe biso tokoka kokoma na ngolu na Nzambe oyo ezali keteni ya liloba na Nzambe kati na bomoi na biso na nzela ya ngolu na ye. Biso nyonso tu tozwaki mapamboli na poso oyo, pe na sepelaki ntango ndeko alobaki makambo ete nkolo azali kati na biso, pe oyo nyonso alobaki. Pe likanisi moko eyelaki ngai ya liteyo ya ndeko Branham, alobaki ete yo ozali nani nkolo na kati na bomoi na ngai pe na bomoi na ye. Biso toyebi nyonso ete Nzambe azali Nzambe, kasi soki biso tosali libiki moko na ye, toyebi ete nkolo azali Nzambe na ngai, azali Nzambe na yo, azali Nzambe na biso. Ye akoki kozala mobikisi na biso, kasi ye azali d'abord mobikisi na ngai. Ye azali mobikisi, mais d'abord azali mobikisi na ngai na nzela na nzoto. Pe likambo wana fo yo lata yango ezali likambo na yo moko, na tina ete nkolo akoka komimonisa na bomoi na moko na moko. Mbala boni tozali koyoka maloba oyo na nguya nyonso na Nzambe, pe biso tozali koyoka yango, pe biso tozali koningana lisusu te lokola tozalaki kosala yango ntango ya kala.
ezali na mawa nyonso biso tozali koyoka kati na biso ntango tozali komona ndenge bato bazali kobika, kasi nde kati na biso tozali na kondima ete Nzambe akoki kobongisa nyonso mpe ye akosala yango na ndenge moko ya malamu. Nzambe akobongisa ba oyo nyonso biso ezangi biso. Lelo ezali mutune ezali teke toyeba o nini Nzambe alingi kosala, kasi mutune ezali ete nini Nzambe akoki kosala kati na biso sasa yipi mpe elongo na biso. Pone ete biso tozali kotalaka makambo oyo ezali kotala biso to bato baninga mosusu, kasi biso tozali kososola te ebongi na biso to mitia biso mei na oyo na maboko na nkolo. Yango za mituna biso koyiko mituna tango biso tozali kotala mokili oyo ezali kozinga biso, tozali komona na pole nyonso ete kotalelaka mokili ekomi kaka ndenge wana. Bato bayebi lisusu te bakotia mutu wapi, bango bazali kotiaka makambo na ndenge na bango, makambo pe bazali kososola te. Mpe ngai moko nayokaki na bokuse tango baza koloba na basango na 19h, mpe kuna oyo bakonseil oyo ya binzambi wana ezali ko-englobe plus de 300 communautés. Bango pe bazali na basindika na bango, balobi makambo etali bango. Ngai akokaki kosepela ete oyo ngai nakoka enregistrese makambo wana mpe nakoka koya koyokisa bino, kasi biso tokozonga na makambo na nsima. Kasi oyo ezali wana ezali ata na eloko moko ya malamu te. Ngai nakoki koloba kaka eloko moko boye te ete ndenge bato bazali kobika na kati na mokili oyo ezali mpe kokota tina katikati ya mangomba oyo. Makambo nyonso tozali kobika na mokili oyo tozali komona katikati na mokili oyo tozali komona na ndenge moko ya moke kati na biso, me yango ezali na kati na lingomba. Ebongi na biso tokima musika na makambo wana, ezala lokola biso tozali na kati na bango te. Otalelaka libanda tozali komona ete nyonso ezali kokende na lubwaku, mpe tozali komona na oyo etali bokulaka wana ezali na mutuna tina te mpona mikolo oyo. Kasi soki totali ndenge mokili mobimba ezali kotambola, yango ilifo ekende kokweya na libulu, mpe na suka nyonso ekozonga na maboko ya oyo ye bongi ye moko azwa bokonzi na ye mpe alandela makambo nyonso. Kasi mpona biso tokoki kolituna mutuna boye, soki ebongi ete bakoka kolobela biso makambo oyo, eloko nini yango ezali posa na biso ezali nini yango ezali oyo ezali mutuya na bomoi na biso. Yango nde ezali mutuya, tozali lipamboli to elakelami mabe. Ndenge nini biso tozali kotelema liboso na Nzambe, soki moto na moto amitali katikati na ye ndenge nini azali kobika, ebongi na biso tokomitika ete tomemama na nzela liloba na Nzambe, mpe tokoka kozwa yango lokola oyo ezali moboko na biso. Kondima ezali nini? Boyebi ete nalobelaki yango awa ete wana ntango biso ozalaki na matanga ndeko na biso Branham, bato bayembaki ete ndima kaka, me yango ezalaki na mutuya na ntina nini. Ngai nayebi te
ezwaki batango boni oyo bato bazalaki koloba kaka wana. Kasi biso nyonso tobukanaki, tozalaki vraiment na motema ebukanaki na komona ndenge makambo wana naloba ndenge tobikaki yango. Na baite nkolo tokoki koyemba ndima kaka. Kasi eske bato oyo bazali vraiment kondima? Okoki koyeba te ndenge nini tina na niveau nini biso tobukanaki koyoka makambo wana. Kasi biso tozali kondima nde ezali bilaka na nkolo nde ezali iyo. Ebongi na biso maintenant tokoka kokoba peti tokoma komona makambo nzambe alaki ekoka kokokisama. Biso ebongi na biso tozala likolo ya makambo nyonso, nde makambo ezala likolo na biso te. Oyo eleki nyonso ezali ngolu na Nzambe. Ezali na tina te kotambolaka te. Ezali na tina te tokoka komona biloko oyo ezali lokola eloko moko ebombami te. Liboso nanu tokoka kotala oyo makambo oyo ezali ya motuya, biso ezali kotalela d'abord oyo ezali na tina te na bomoi na biso. Pe biso tosali mabe na bato mingi na tina na yango. Yango ezali komema maka ete na makambo oyo ezali komema pe bamisusu na oyo ya mabe. Ebongi na biso tozala na ngolu liboso na Nzambe pe toyeba bamwango na ye na biso. Pe tokoka koyeba tango nini moyini azali kosala pona ete aya kobungisa makanisi na biso. Pona aya kozwa biso tokoma ba oyo ya ye pe azali komemela biso litomba ata moko te. Ebongi ete na tina na yango moko na moko komitala na bomoi na ye. Pe akoka koyeba ete eske ngai nazali katikati na kondima. 2 Corinthiens 5 na verset 16. Yango nde Paul alobi ete moko na moko akomitala na bomoi na ye, akontrole bomoi na ye. Bino boyebi ete komitala oyo yo moko komitala na kati na yo moko yeba yo ozali nini. Kotalela kete oyeba o nani Nzambe atindi, Nzambe apamboli. Wana nde okoyeba ete yo ozali malamu, nyonso ezali na alima. Kasi oyo ezali komitalela malamu koyeba ete yo ozali kati na kondima. Ezali kaka ete makambo nyonso tu Nzambe alaki biso tozali kobika yango katikati na biso. Soki ezali ndenge wana tokoki koyeba ete biso topambola mepai na Nzambe. Kasi soki biso zali koluka komitala kaka bomoi na biso oyo na se oyo tokoki pe baninga bomoi ya baninga yango ezali na tina moko te pe nkolo akoki koya komitalisa kati na biso te. Bato ya mayele balobi ete ifo yoyoka matoi nyonso mibale. Oyoki oyo ngambo oyo, oyoki pe ngambo mosusu. Ata soki Salomo azalaki awa lelo oyo, ye alingaki pe koyeba te epai nini akotia mutu na katikati ya generation oyo. Sasa ipe mutu moko alingi komikitisa iloba na liboso na iloba na Nzambe te. Bato nyonso bazosala lolenge lokanisa ete balingi iloba na Nzambe na suka bango bakosala moko na moko mokano na ye. Na tango oyo mikolo eleki na mituna mingi pe na koti katikati na nga moko natali bambulo eleki o makambo tomonaki boye pe nalobaki ete nkolo
il ne s'agit pas du tout de ce que telle ou telle personne a fait. ezali te tokwa kotala oyo mutu oyo to mutu boye asalaki likambo boye te, kasi ngai nakomi tuna eloko nini ngai nasali, mpona nini ngai nazali awa, epe sasa epi ngai natelemeli wapi. Ezali te oyo kotalela bato mosusu, wana ekomi maintenant mutuna maintenant oyo yo moko okoka mituna katikati na yo, oyo etali yo mei moko na moko. Mutu mosusu akoki kotindika eloko mosusu ekoka kosala na bomoi ya kasi biso nyonso tozali liboso ya Nzambe na biso. Ebongi kotala mutu moko te kasi biso nyonso lilobo etaleleli biso. Tobongi na biso tokoka kozala na kimia na Nzambe na biso. Soki totangi na mokanda ya baebeli, Bible bete boko kotelema maboko maboko na bino, pe botelimisa maboko makolo na bino ezali oyo ezali kolenga. Ezali nde na biso nde yango ezali kosola na tina na yango. Sikoyo tokoki koloba ete yango ekoleka ndenge nini na bomoi na biso. Wana biso tokoki kosala eloko moko te soki Nzambe na biso azali te. Na tina ete oyo nyonso ezali ya kotengama ekoka kobunga te ebima na nzela oyo ya sembo te. Pepe ete bokoka komitala ete moko na moko akoka kozanga ngolu na Nzambe te, oyo ezali nde na mutuya. Moko te katikati na biso atikala na nsima. Na tina ete ngolu na Nzambe ekoka kozanga ye. Ebongi na biso tokoka kolomba oyo ezali ngolu na Nzambe na nyonso. Ebongi teke mutu moko akoka kozala na koyimayima mpo na likambo moko mpona ete aye azanga ngolu te. Na kati na biso ata musisa moko ya mabe ekoka kobotama te. Longola oyo nyonso etu ya mabe elongwa katikati na biso. Wana oyo ezali kosala ete tokoka kozala na kokutana na moyini. Oyo Satan azali koluka mona bana na Nzambe na mitema mabe katikati na bango. Eza kaka makambo mibale. Mususu ezali ete komitomboka, pe mususu nani ayebi yango. Wana ngai eza mutuna yo lobi mbongo. Wana ezali nde oyo ezali musisa ya mabe nyonso. Timothée 6:10. Ndenge nini mbongo ekoki kozwa musisa na makambo nyonso. Kasi Biblia elobi ete oyo ezali kolinga mbongo mingi yango nde ezali oyo ya mabe koleka. Kasi oyo nyonso ezali musisa ya mabe nyonso ezali nde mbongo. Pe soki motema mabe lisusu ematisami, alors wana ekomi mena oyo ezali misisa mibale ya mabe katikati na mutu. Yango nde ezali kosala katikati na mokili oyo. Lokola nkola asalelaka bato na ye, moyini mpe azali kosalela mpe bango ndenge moko. Ebongi na biso tokoka kokangolama na makambo nyonso. Soki biso tosali yango te na bomoi na biso, wana ekosala tozali kosepela na makambo wana, me biso tozali na ntina nini tokoka kosepela na makambo wana. Ebongi ete ngai nakoka kozwa makambo oyo na sérieux nyonso. Biso tozwi lilakisi oyo ezali na etondi na nyonso ya bozwi lokola nano eteyama te na mosala ya mokili oyo. Na nzela ya ngolu na Nzambe tozokoki komona oyo ezali mwango ya Nzambe koyeba yango na nyonso na yango. Be biso tokoti katikati na Biblia na ntina na yango biso tozongisaka toujours matonde epai na Nkolo. Soki moyini azali kokoka te kolongola biso na nzela oyo ya malamu ya liloba,
kolongola biso na liloba. Donc, je veux dire la parole de Dieu, je veux dire nazoloba ete oyo etali liloba na Nzambe na oyo etali lilakisi wana yakoki kosala yango te. Biso tokoki kotala baninga mosusu kouta na likolo mpe toloba ete baoyo kuna bazali katikati na libungi wana etali oyo ya elakisi to mateya. Kasi soki biso moko tomitiki komitalaka ete biso toyebi mingi wana mpe tozali komikosa. Po toyebi ete moyini ye ayebi ndenge nini ya kumayele mabe mpona kokweyisa baoyo na ye. Na mosusu ye azali kosala oyo etali lilakisi. Pe na bamisusu akotalela oyo ezali makambo na bango moi. Ye azali vraiment oyo azali trop risé. Biso azali kotala tozomona mabunga ya bato. Bato mpe soki batali biso bakomona mpe mabunga katikati na biso. Kasi biso ebonge ete toumela katikati na liloba na bolingo na Nzambe. Bible elobi ete bolingana moko likolo na bamisusu. Kopamela ndeko moko lelo ezali malamu. Pona komona ete loko moko katikati na yo ezali te pona ete yo ntango nyonso ozali kopamela bato. Po ete Biblia elobi ete ebongi ete bokoka kolendisama moko na moko wana bino ozali komona ete ntango ezali kopusana. Hébreux 10 verset 25. Bible elobi ete oyo alingi kaka kopamelaka baninga ekozala mpe mokolo na ye mpe ye mpe bakopamela ye. Tozali kotinda makaka kotalaka kosambisa bamisusu. Kasi bokanisa oyo Jacques alobi boye ete ebongi na biso te tokoka kokanisa ta mabe. Na Jean 5:9 oyo ezali ya mabe ezali koya katikati na biso yango ekoki kozala ta moke te. Yango nde Jacques alobi. Ebongi na biso totelemela katikati na liloba mpona ete boyei na Yesu Kristo ekomi pembeni. Ezali kaka te koloba ngo na motema. Kasi yango ifo yeba ete ezali eloko nini. Yango nde biso toyoki na liloba oyo na ebandeli. Ba oyo bazali koningana liboso ya liloba na ye. Kasi ezali nani yango azali koningana, nani azali kotosa liloba na ye. Ka bato nyonso to bazali komona ete batelemi bakoki. Tokoli okomami na mokanda Jacques chapitre 5 na verset 9. Botelemela te likolo moko mosusu. Na tina ete yo moko mpe bakosambisa yebe ete oyo asambisaka azali liboso ya ekuke. Jacques 5 verset 9. Pe bino boyebi na makambo mosusu elandeli biso. Yobi ete ndeko bokoka kozala oyo bazali sembo ti na ntango ya boyei na Yesu Kristo. Pe biso nyonso toyebi ndimbola nango ezali nini. Ebongi na biso tokoka kose resaisir ete liloba na Nzambe ekoka kozonga katikati na biso tozonga pe kati na liloba na Nzambe. Pe toza na bolingo likolo ya moko likolo na bamisusu. Pe tokoka kobika na ndenge moko ya malamu. Tokoka kosambisa te lokola biso moko tolingi. Kasi moko na moko aluka esika na ye epai na ezali na Nzambe. Kaka ye atalela ye na Nzambe na ye. Ayeba boyenge beninini na ye. Kuna na mukanda na Petro elobi boye ete Bible elobi ete Nzambe azali kovanda na kati na baoyo baza na mitema ebukani. Na 1 Pierre 5 na verset ya yambo. 1 Pierre 5 na verset 1. 1 Pierre 5 verset 1.
Je vous rappelle azali koyebisa bino lisusu ngai mpaka lokola bino pe oyo azali témoin katikati na makambo na Kristo révélé. na oyo nyonso ekomonisami ekoki komonisela bino. De Dieu qui est sous vos regards. Bokoka komema bampate na Nzambe oyo ezali liboso na bino na kimia nyonso. Laissez la parole. Et puis au verset 5. Pe na verset 5 elobi boye ete Soyez soumis aux anciens maîtres. bino bilenge botosa oyo bazali bampaka pe bozala na botosi na boyokani na bino moko likolo na moko. Pona ete Nzambe azali kotelemela bato bazali na lolendo kasi ye azali kofungwamela baoyo bamikitisi. Ebongi na biso tokoka kweya na nguya ya lilomo ya maboko na ye na ntina ete ye nde akoka kotelemisa biso na ntango na ye. Bokoka kozwa basusi na bino nyonso botia ye liboso na ye bopesa ye mpona ete ye nde azali kozwa soin na bino. Oyo ezali loba moko ezali na motuya mingi. Boyei na Yesu Kristo ezali susu mosika te. Ebongi na biso tokoka bokebi nyonso. Nani yango akoki koyeba ete azali kati na baoyo tokoki kozala mpe biso nyonso oyo bazali kosepela ete liloba na Nzambe ekoka lisusu kozala oyo epesameli bango mpe bango bakoka komitia na disposition ya Nkolo. Yango ezali kosala biso pasi na libomu tokoki koloba yango kasi bantoma bakala balobi na biso ete oyo azali boyo ya boye te ezali ndenge wana te. Moyini ebongi ete akende mosika na bomoi na biso. Tokengela liloba na yo mpe moko moko liloba na ye. Ebongi teke ndeko moko te mobali akende to ndeko moko mwasi akoka kokende. Ebongi na biso nyonso tokoka kozala kati na bokonzi na Nzambe. Ebongi ndete Satana akende mosika na biso me biso tokoka kokangama na oyo ezali ya Nzambe. Toyebi ete Nkolo alobaki yango asalaki yango na Petelo. Quand le cher Pierre a donné au Seigneur la meilleure suggestion, wana tangu Petelo ayaki ayebi na makanisi na ye apesaki epai na Nkolo kasi Nkolo alobaki ete Satana zonga nsima na ngai. un autre sentiment, n'est-ce pas? Petelo mpona ye alakisaki sentima oyo ekoki komona neti na miso na bato ezalaki malamu me ezalaki nani azalaki kosola katikati na ye. Quand Dieu parle, c'est la parole qui parle. Ezalaki nde moyini soki Nzambe azali koloba ezali nde liloba ifo elobama ezali ngai te. L'argument préparé à la maison, Okoka kobongisa makambo na oyo na ndako mpe oyo akopesa biso te tika ete liloba nde yango ekoka kopesamela biso silence étudie mpe moko na moko akomikitisa na kimia la bonne mpe akoka koloba ete Nkolo tozongisi matondi na ndenge ete yo moko ozali kokamba biso de la mettre en pratique. mpe ozali kopesa biso makasi Notre discours ya kosalela liloba na yo kotia yango na mosala oyo ezali maloba na biso eza na ntina moko te. mais quand c'est la parole de Dieu, Kasi soki ezali liloba na Nzambe alors c'est yango ezali likambo mosusu ezali kaka Nzambe nde alobaka na kati na liloba na ye. déjà là. Nous ne l'écrivons pas aujourd'hui. Ezali makambo biso ezali kokoma lelo te Nous l'avons à disposition. biso tozali maloba oyo Nzambe asi apesa biso ezali wana Toute la difficulté. yango nde ezali epai nini mpasi ezali. Placer la barre très haut. Biso tokei mosika Nous attendons, oui, envers tozali kotalelaka oyo etali bato mosusu Ils n'ont pas tous bien fait leur travail. kasi ezali te kotalelaka ete bato basali mosala na bango malamu te. La voiture dit, Seigneur, Biso ebongi na biso tokoka koloba ete Nkolo moi-même, ngai moko eloko nini nasali oyo ezali ya malamu te. exister devant toi, Eloko nini oyo esali ete ngai nakoka kobika te liboso na yo Nkolo. sous ta main. Ngai nazali vraiment pembeni ya komikitisa na liboko no na nguya. Ici, l'accomplissement de ce qui est écrit. Mpe biso tozali komona oyo ekomami ezali kokokisama.
balobi ete bokoka kolatisa bibundeli oyo na mosala oyo ezali d'abord komikitisa. Nkolo na biso ye alongolaki bokonzi na ye akomaki oyo akomaki mosali mpe ye asukolaki matambe ya bayekoli na ye. Ebongi na biso tozala basali moko likolo na bamisusu na komikitisa nyonso. Yango elobi na Ephésiens 4:2 na verset 5 babete Nzambe azali kotelemela ba oyo bazali na lufundu me azali komifungwama na ba oyo bazali na komikitisa. Yango nde ezali oyo fungola ya nyonso. Na 1 Thessaloniciens chapitre 5 awi komami na verset 12 ete 1 Thessaloniciens 5 verset 12 biso tozali kosenga bino bokoka kopesa limemia toko lokumu na ba oyo bazali kosala katikati na bino pe bango bazali komona pasi bango bazali kotelema liboso na bino pe bango bazali kolakisa bino liloba. Ebongi na bango ebongi te bokoka kozala na limemia oyo ekoki bozala na kimia katikati na bino. Amen. Moko na moko ebongi toka koyeba mwango nini Nzambe atie katikati na lingomba na ye. Moko na moko afo ayebete mukumba nini o Nzambe atie katikati na lingomba o etali mutu moko te. Ponete Nzambe azali na musala moko ya kosala katikati na lingomba na ye. Awa ezali te kotala ndenge nini bato bazali kotala na ndenge ya libanda ndenge ozali koloba ndenge olati te, kasi awa ezali te kotosa oyo Nzambe asali na kokitana na ye. Yango ezali lolenge moko kaka ya kotia kimia katikati na biso. Ezali kaka lolenge wana ete musala na Nzambe ekoki kokende liboso na bokonzi na Nzambe pe bato nyonso bakopambolama na nzela likambo wana. Biso lingi na biso tokoka kosimba makambo nyonso mpona pokwa oyo. Amen. Biso toyebi epai nini biso tokwei. Nzambe alobi ete oyo ezali lola ezali pai kiti na ye ya bokonzi pe mabele ezali pai na ye atie matambe na ye yo kotongele ndako ya ndenge nini. Pe na mukanda ya ebelo elobi ete Moïse ye azalaki sembo na ndako na Nzambe nyonso na libota na Nzambe pe ye apesamaki lokola mokonzi nganga Nzambe oyo ya yambo pe nkolo elobi ete ndako oyo ya ye nkolo ezali nde biso toyebi makomi wana nyonso. Nkolo aza na posa kota katikati na bomoi na ye, alingi ete akota kati na bomoi na biso pe biso tokoka komonisa bomoi na seko ya nkolo. Ye alingi ete soki akoti katikati na biso ye nde azala mokambi, ye nde azala mokonzi, ye nde azala na esika ya liboso, ye nde akamba biso nyonso. Nandimi ete nkolo alingi kosala eloko moko katikati na biso na nzela ya elakisi oyo. Sasa ipi koyeba ete ndenge nini nkolo ndako na nkolo etongami ebongi ete yango ezonga na boyokani na Nzambe ye moko pe koyebaka bilaka nini Nzambe atie katikati na bango oyo alobi yango ebongi ekokisama pe ekokokisama na ntina na yango ezali na motuya ete oyo nyonso tu ya koningana oyo ya kokabolama nyonso elongwa kati na biso esuka tokoka kozonga na oyo ezali malamu. Toyeba ete bana na Nzambe bango nde bazali na pasi mpona ete bakoka kokokisa makambo oyo.
serait aussi stupide que les croyants. ezali pasi kotala ete bata na Nzambe Intelligent. nde bazali katikati na baoyo makambo oyo me Nzambe aza na posa ete tozala na baoyo bazali na mayele na makambo nyonso Ils restent sur place et attendent que Dieu ebongi na biso tozala toujours baoyo bavandi na esika mpe bayeba ete Nkolo azali kokokisa makambo na bango. aujourd'hui n'a-t-il pas répondu à toutes nos questions Nkolo apesi eyano na mituna na biso nyonso difficiles mpe soki toya eloko oyo ozomona ete eleki biso na mutu autrement? ebongi na biso tozala kaka nano na limemia. Brûle déjà. Mais si c'est la volonté de Dieu, Kasi soki ezali mokano na Nzambe, si c'est le chemin de Dieu, ou soki ezali nzela na Nzambe, si nous devons suivre cette voie, yango nde ezali nzela oyo biso tozali esengeli na biso tolanda. nous avons aussi entendu que nous ne devons pas nous plaindre, Ebongi na biso toyimayima te, ignorer. toyimakayimaka te, Remercier Dieu. kasi ebongi kaka tozongisaka matondi na Dieu Nzambe, n'habite pas dans une maison construite par la main. toyeba ete Nzambe azali kovanda na bandako oyo bato basali te, kasi ye azali kati na liloba na ye, na balibota na ye. 1 Corinthiens 3,16. Na 1 Corinthiens 3,16. Il y a encore beaucoup à faire. Kasi ezali na makambo ebele tokoki kosala lisusu na ntango oyo. Beaucoup de choses qui doivent être fait sortir. Et Ezali na makambo ebele ebongi ebima katikati na il se biso. peut que le Seigneur aide des choses à mettre Ebongi en ete ordre. Nkolo asunga biso mpona ete totia makambo nyonso na esika na yango. Que cela soit Eke moko na moko ezala chacun de nous a des besoins. na bomoi na biso toyeba ete moko na moko azali na bosenga ete liloba ba esika oyo ye akoki te akoka koloba ete Nkolo Ne peut être. sala biso ngolu Nous ne pouvons que sunga biso. les uns. Biso ebongi na biso kaka tobondela moko likolo na bamosusu yango nde esengi tosala. Nous pouvons donner. Tokoki kopesa na nzoto, Nous donnons de notre point de vue et nous ne tokoki sommes pas koloba, en place. kasi wana ezali oyo ndenge biso tozali kokanisa. Mais ceci de le mettre, si nous nous soutenons, nous Kasi soki biso tozali kosimana moko na la moko, recherchons, la poursuivons, et si nous nous biso na moko azali koluka kimia, toyebi ete Nkolo tokotelema liboso na Nkolo. à dessein, on peut entendre deux versions. Tokoki koyoka oyo makambo na ndenge ya litoyi oyo mpe na litoyi mosusu. Quatre versions Boki koyoka mpe bandimbola ya ndenge na ndenge. que nous croyons. Oyo ezali na motu ebonge na biso tondimela kaka Nkolo. Nous résistions aux épreuves. Tondimela Nkolo mpe tokoka kozala oyo bazali kotelemela oyo nyonso oyo tozali koya liboso na biso. S'il vous plaît, ne prenons pas de parti. Tokoka kozala te oyo bazali na mangomba te kokabwana te. Parti que pour Dieu et Biso ebongi na biso totalela kaka Nzambe na liloba na ye. bénir. Ebongi na biso topambola ndeko mwasi ndeko mobali ndeko mwasi kaka na kombo na Nkolo. Dieu sur la lampe. Ebongi ete tozongisa eloba na Nzambe likolo na chandelier to na mwinda. Ce que Yango nde Nzambe alingi. Mpona ete Nzambe aza na posa akokisa liloba na ye. nous ne ferons pas non plus. Biso lokola bato tozali na makoki moko te ya kosala. Toyebi ete d'abord ebongi na biso kobanga Nkolo ifo izonga katikati na biso. Nayebi te ndenge nini ekoki kosala me kasi ndeko Branham alobaki nde na ntango moko Le cas avec Ananias et Saphira. bokoka kosala te lokola Ananias ou Safira. L'intervention de Dieu se manifestera. Epai nini Nkolo ye moko ayaki kokata likambo na bango. Et qui, par un coup qui surpassera toute autre crainte. Toyebi ete makambo nyonso ekoleka kasi kobanga Nkolo yango nde ezali na motuya. Que ce temps vienne, car cela pourrait m'arriver. Alingi te ke to biso tokoka kobika eloko oyo bandeko wana babikaki. Me ntango wana ekoya Nzambe akozongisa Quelqu'un prêchait avec force là. akozongisa kobanga katikati na lingomba. Le jour où cela se produira, comme pour Ananias et Saphira. Yokaki mokolo mosusu ndeko moko azoloba ete mokolo wana ekokoma Maintenant, mais dans mon cœur, il y avait une telle douleur. lokola ya Safira na Ananias. Kasi ngai nabetamaki na motema nayokaki pasi. Souhaiter des choses Ngai be ete bongi na biso tokoka kosala te biloko ya ndenge wana ekomela katikati na biso. et nous fera que faire. Mieux vaut tomber en
ebongi na biso tokwea na maboko na nkolo na tina ete biso tokoka kolimbisa mpo ete biso mpe balimbisa biso. Ebongi na biso tozala baoyo bazali na probleme te na mokumba moko te ya mabe na kati na bango wana ntango biso ozali liboso na Nzambe. Biso totangi liloba na nkolo mpe toyebi ete Satana ye nde azali mokonzi ya mokili oyo, me ye asi asambisama. Nzambe asi akweyisa ye. Ye nde azali kokende kokotaka na esika oyo kotrube moko na moko. Ezali nde moyini nde moto azali kokoze oyo nyonso ezali pasi. Ati Nzambe alingi ete toyeba bokeseni ezala entre bana na Nzambe na solo na ba oyo bazali ya libebi. Ebongi na biso tokoka kozala te na ngambu te, totika nyonso epai na Nzambe. Ezali kaka liloba na Nzambe nde ezali kozongisa biso na boyengebeni. Yango nde ekokata likambo na biso. Lokola yango ekomami ete na Luc 18 na verset 7. Yango ekokokisa makala te, tika ete nkolo apambola bino. Bomoni ete nazalaki komitungisama mwa moke oyo etali mosala na nkolo mpe na oyo etali lingoma na Nzambe mpe oyo etali kokokisama na makambo nyonso yango ebongi esalama liboso ete nkolo ayekoka konetola biso. Yango ezali nde posa na ngai mpe malombo na ngai katikati na lingomba. Mpe koleka na makambo nyonso, tika ete Nzambe apesa biso nyonso ngolu. Tokoka koyeba esika na biso ezali nini. Na tina ete moko likolo na misusu tozingana na bolingo na Nzambe. Yango nde ezali posa na ngai mpe mabondeli na ngai. Pe soki likambo moko ezali kosimba te, ebongi na biso mpe lisusu tokoka kozala baoyo bazali na botosi moko likolo na mosusu. Soki likambo eleki biso tokoki kobongola te, toyebi ete nkolo na biso akokaki kolongisa biso. Tondima yango kaka ndenge wana mpe tokoba na kotambola elongo moko na Nzambe. Tokoka kopesa ye elikya na biso nyonso. Pe toyebi ete ye akosala nyonso ye alakaki. Pe ye azali na makoki ya kosala ete biso tokoka kotelema liboso ya liloba na ye. Ebongi na biso tozala na bolengi kolenga liboso ya liloba na ye. Ezali kaka biso bamisusu te, kasi moko na moko akoka kobika makambo wana. Toyebi ete Nzambe azali moyengebeli apesi biso ngolu eleki monene. Pe tozobondela ete azala katikati na biso na libota na ye. Pe atinda ete biso toza bato na masando ya kolomba. Na tina ete biso tokoka kobelelaka kombo na ye. Pe ye akoka kozongisela biso eyano. Pe apambola biso. Amen. Tata na biso ozali likolo, nazongisi matondi nanga kouta na motema nanga mobimba mpona ngolu munene opesi biso. Na tina ete tokoka kozala baoyo basangani na esika mpona koyoka liloba na yo. Nzambe moyengebeni, biso tozali lisusu na bobangi mpe na kotosa liloba na yo, na tina ete tokoka kozanga kosabi liyangani te. Lokola yango elobami ete awa nde ezali liloba oyo ezali kosala ete biso tokoka kobulisama. Mpe tolobi merci nkolo mpona ete liloba nyonso to ezali kati na Bible tika ete biso tokoka kozala na botosi na yango. Tokoka komikitisa. Pesa biso ngolu nkolo makasi
ete liloba oyo bilaka oyo nyonso ekokisa na bomoi na biso pone tokondima soki misala ezali te yango ezali na kufa. Nkolo moyenge bendi pesa biso yango nyonso pe ezala katikati na bomoi na biso to na bomoi na biso na nzoto to ya molimo. Pesa biso ngolu na tina ete moko na moko akoka komikitisa, akoka kotosa liloba nyonso na situation nyonso ekoki kokomela ye. Nzambe moyenge beni biso tozali kolotuka yo te na maloba, kasoki biso tokei koleka na oyo etali liloba na yo o nkolo lokola koyoka ete lokola soki olobi te. Nkolo sala biso ngolu, sala biso ngolu nkolo, sunga biso tokoka kozwa ngolu epai na yo. Liboso na liloba na yo ya bulei ezala te na kosambisa monene, toyebi ete yo osi obongisa makambo nyonso, tika ete yokanisa biso na katikati na presence na biso po toyebi ete kosambisa ezali kowuta, ezali kobanda na lingomba na Nzambe. Nkolo sunga biso pe na poso ezali koya, sunga biso pona oyo etali litato la liloba na yo, tika ete bomoi na biso nyonso nkolo ezala pona yo, yo kamata bomoi na biso mobimba komona oyo ezali bafoti na biso te. Yo omemaki mikumba na biso nyonso, yo komema masumu na biso nyonso nkolo, pe moi nakanisaki ndeke ye amemisaki mabe nyonso nzoka nde ezalaki oyo nkolo ye moko akweyaki katikati na piège wana. Sima na yo nkolo konyata nyonso na makolo na yo, topesi yo matondi mpona liloba na makila na yo, liloba na yo pe molimo na yo. Nkolo zala na biso tika ete semeno ezali koya, nkolo pambola nkolo na yo, pambola bisika nyonso bandeko na biso bazali. Alleluya, amen.